congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. La cas de Hassan Danger pour remercier nos ensemble parce que tant qu'on a gagné voilà. Alors, merci maman Gisèle pour tant qu'on a vu ça. Papa Coco qui m'a donné 4 du matin en tout cas, c'est tout le monde qui m'a cassé. Coco Dio. Ya kokoshi boni. Lobi to kuti la kingabo gresa ne kingabo. Nakendaki wana esaki musala kaka bakado bayuwaki. Biso kuti kwa kingabo kwa kisomo. Danger. Mesiko koko na kati film kuna na civilité do bato mboki na yo mabe. Ah, je crois que il va finir avec je crois avec déjà pour enregistrement on a que ça passe kukudiku yo bani musala comédie quand vous faites belé hein bon kokoshi ya kokoshi ngana na mitunaka les gamins de Chikapa wana ozoka mbongo be tshaka mbongo les gamins de Chikapa non makasi bayo kayo na habité donc bayibangai bamudelanga nga bamudelanga ngai amona kiyo na les gamins de Chikapa bamudelinga sikol na habité. Donc on a changé de position. Il faut changer de position quoi? Parce que les gamins de Chikapa on a calme. Ah, à toi voilà, banda biso Doris dans la personnalité pour la parler le monde Sandra Bumba que les Kambo oyo ya Kokodoko na remercier bota emsumoko et pas ya Yves na Congo Promo ou maman Gisèle a remercié Karine Pala. Je suis Karine Pala té. Moi je vais makamona té. Maman Gisèle mboto maman Gisèle. Maman Gisèle bon niveau. Na mono le même bagage hein. Bon ça ba course na zo sala continue ya makambo. Tango bisango tango bala bunga ki so ko ngeni. Bon ça qui biso sous malamu té. Ouais vanelo bi vraiment tambola mingi banda bo marché kinga bo makolo. Tambola rotuna tuna bomoni ko tetu bane ma rotuna peto tikaki ba numéro na biso ba place belé na Kingabwa tamba omona ye ko ba benga biso to bon autant on a bengi yo na biso maman Gisèle ko ro amonisa ko ngeni ma to sepela ki potant to bimé déjà na ndao to ke tambola bana to wati ba 15 pour na kolkeza ki pour na ba jeté ça qui passe net net to ke modèle. Est-ce que maman Gisèle vous autres à la télévision est-ce que moni baninga naï baninga ko ko moni bango bon na baninga la coupe ça ko moni bango na hôpital banda présent non tango donc moni bango ko parce que moi je vais penser que na ko ça baba na loka ki ba usala ganyo on a idée d'une ba ko iko sala surtout pour ba idée. Voilà maman Gisèle vous monez bien les combats sans danger dans cinq ans comédien les rabido mingi qui te éviter la guerre que soit à la télévision fait partie c'était comme ça te éviter moi je vais pas ndenge nini empereur Claude moi je vais pas ndenge nini parce que ils a passé mingi comme là makambo toujours que soit à la télévision les cambo comprendre te kaka mbongo ndeba wana batomboki Hassan Danger Zali association ils ont des marches nango ils ont fait tambulaka ils ont ndenge nango tambulaka kokodio ko na nyongona
na bisote ana ningo bodo ya to se ningo no mutu mo batindaki mbongo na ye basaba démarche batola pe boyebi ki ava mwa mbongo emonana ba démarche nde tose ki mamona isama tumete mande biso kokuba ba shaba zu yango menace akukangisa ngai akusala nga boye je crois tango yo kama salon ndenge shaba kangisa ngai mafia moyibi salon ndenge mpona ngai wi bongo wana ezalaki soki sana ngai nazwaki deso sikoyo na kotala na moto bazolobake aza moyibi na bato balobi ke bango nde baza malamu mpona ngai naprefere kasi natambo ata na moto ya moyibi wana mpo bato mosusu bango bazoloba bango baotala yango lokola na mosika baza lokola batelespectateur nde bazotala makambo ya kodio lokola bavandi kodio baza na kati ya tv bango baza kotala tv. Ok, chaque congo malgré mutu pas zangara ata mutu aza malamu azanga pe mabe na été c'est mutu aza mabe azanga pe malamu na été mutu aza nzambe te tout homme est faillible mais namoni comment naza assisté na papa Chaka bakomi lokola membre ya famille ya Kokodioko vraiment naza assisté na papa Chaka makasi. Voilà. On a décidé de continuer marche oyo na yi. Voilà, on a besoin de temps, maman ma téléphone parce que je suis maman Leki. Maman Leki mbote Maleki. Maman Leki nani? Obena ko dewa nani? Ye naza Mwana ye ah. Papa na ngai ye babota na papa na ngai moko. Ah. Koko abeli baraka. Asa beli ba 6 mois. Siko mama bana beli. Bulugi lisuli, bulugi lisuli. Lokola nde bazwaki na kote ya mosala na bango babike bakotaki na hôpital na airport arantension bazwaki babombaki kuna basalaki 1 mois na ndenge nyonso tu mama ata alobaki yango eza te ke tokipaki ye te neti ngai nde naza boye naza vert naza papa na ngai nde mbomoni naza vert naza na eloko nazosala te papa yaya na ye aza te avoyageaki akendaki États-Unis aza awa Voilà, voilà. Maman Leki, je crois. J'ai chance. Ozali maman oyo afanda kisi mona koko ayebi comment on se bat. Na compléter maman lobi. Yango mona sa danger bato bakimaka ngo parce que motivation ezate. Mbongo na ko mela ngana yipi ngo na mela ngo na bombe na ngo. Menga na lobaka vérité. Tango mama yebisi ba shaba ndima bongo bango ba denatira ngo kofinga papa shaba chako ngaza muta pasité aza muta pasité ngata la transparence awa pesi mesimi na papa clovery adoti na mbongo $50 et na komola ngai na kobomba na ngo be na bombi na ngo mais na l'action mama ali ba shaka komola ngana $20 transformer big sangara dia ezali yi soka be ngate tamsu ngara sa mabele yango abenga susu kamba Kokodioko yango aye mbote bashaba. Ouais, bonjour. Kokodioko abelini. Bon, Kokodioko est un problème il y a psychologie hein. Oui bien que dernièrement baninga bazwa ki ba médaille mais biso ensuite ba toza ki oublié et c'est à partir de là aussi omoni eloko ne sali ka moi passe. Et papa na biso shaba. Iso saba to passe mingi. Kokodioko sala rabi. Kokodioko ali agent ya RTNC. Vraiment to surtout bengiwa ça likambo ya ndeko no Kokodioko. Tango ki sangwa belaki salon ndenge malade zo bele salon ndenge. Kokodioko azali un collègue, un frère parce que to meto fandaye to sande ba tourner même na Brazzaville et surtout mingi to zai ko jouer na ye en trio na Dauphin Inga o atika biso. Donc azali oyo natikala ki souvent na ye to tikala pe ko ça spectacle parce que to ça spectacle belé na ba école. Donc je crois nous sommes les 3 personnes oyo ba jouer plus que mingi na ba école, il y a Ville Kinshasa, na ba école ya Bas Congo,
na l'école à Brazzaville parce que tout ça a tourné na Brazzaville. Presque nous avons joué, je crois, na une centaine des écoles à Brazzaville. Vraiment, lelo moninga lelo azobela et a pas mingi. Et loko est poussé mingi kobela na ezali problème psychologique. Ezali nini? Kokodio kaza mutu fallait avoir médaille. Ndenge bomoni awo. Tango toki sang papa son sa kufi yo de mentir yango. Mais o ba uti kuna ba besoin d'information ba coup de fil à téléphone ba comédien kuna somo ba comédie ba malinga akome mais awa tout bungisa mari misamu to mona ki ngouema tango takufi. Mais pourquoi ngouema na yaka tango dans na passe exemple tout ça exemple comité d'organisation pour sauver Kokodioko. Pourquoi ils ont ça dans Makati? Yo ça na interpréter ça association ils ont regroupé ba groupe de théâtre ils ont na kati. Mais na uti ko yebisa yo c'est une question opposant na Debrende qui est président de l'association ou Nailombe qui est le secrétaire ou le vice-président Galfa bangonde ba yebisa. Voilà. Comment les choses comment l'année? Katara Hélène. Ah maman Hélène. Mais tant on samba zo buni sanga na bino bakolo famille pe. Mo belo comme côté. Te papa, tolobaki en te po yo yebaki te. Yo yebaki makambo te. Tango papa bungi, bake kozwa epa Karine. Baye kubenga mama aza kuna, wapi na kitambo. Akende kozwa. Tango ziye bapese numéro na yo. Nde babengi yo papa Chako. Chaka Kongo. Nde musalo yo sali to sepeli na. Pamba te papa beli mukoni. To moni siti moko. Lokola yo ozaki makambo nyonso na kati ya maboko na yo. Yango bandeko mosusu no bazali banda mboka bayoki makambo na nzela na yo nde tomoni lisindi oyo pamba te mbele azandeka ndengwana aza kobunga ntango nyonso asa bungi soki 3 fois mobili soki akei ye moko mona zongi koluka okendaki wapi na yelai tournage omoni ke ye moko azomiyeba te ke nazabo azomona ka oyo azosala na eza mutu malade eza na mais azaka mokomisi omona avandi boye avandi kanda omona mbala moko mpe akwei kaka wana kokangama aza malade topesi merci papa Bachako na nde makambo eleki azokende nango ezokende révolution malamu bato mpe baza kosunga na nzela na ye. Mama ntango toyaki na Kokodio kolobi na bino bakolo famille ntango tozoki nani na Kingabwa ntango isango toyaki na SNPP esala ndenge nini? Esalaki biso mabe te esalaki malamu pamba te ndenge omemaki ye oyaki nde na kati ya hôpital eza mabe te eza malamu mpo baninga basepe nango te batala basala baexamen soki eloko nini ezosala ye yango wana neti aza na kati ya hôpital eza motu soki aza malade bakendaka ne mpa munganga mpo nini munganga tala eloko nini ezosala ye ntango na partir ya baexamen wana oyo bakosala ye nde bakoyeba eloko nini ezosala na kati na bosomba basala boye batraite ye boye toza kolinga eza cher tozolinga ke ntango examen kobima bamoni ke pasi bonde ezosala ye mpo batraite tolingi nde maladi eyebana mpo basalisa ye abika nde toza kosepela bongo. Voilà. Merci kaka na papa Chako. Moi boki mesona ya famille ke tozwa mwana na ye mwana liboso Joël. Mwana oyo na témoignage na ye. Il aime son papa. Mais quand on monte les images sur la télévision, c'est choqué. Joël Moti. Quand on regarde son papa à Bungaki, c'est ça que vous avez. Donc on va casser, hein? On a le ballon mon encore. On va passer. Donc makasi bayoka parce que Sandra Bumba Joël yeye Sandra Bumba Joël yeye hein on va benga Empereur Claude
yo mikolo tozoyoka sango mpo na yo Patrick Ochinga, Patrick Chibasu, Mama Gisèle na États-Unis. Brigitte Anani bosunga biso mbana batikale bango moko. Je crois Joël otala image moko tango balobi ke papa na yo azobela te esalo ndenge nini? Bon, pour la mamboana, d'abord, premièrement, mon tour à lui que Azobé la tête, il paraît que non, qu'il va la réunion pour la malade. Comment bien pour ça la réunion na muta malade tant qu'il y a aujourd'hui qu'on a la télévision pour confirmer qu'il y a Azobé la tête. Voilà, vraiment, on est dit, bien mon on peut raisonner vraiment. Pour un des personnes qui ont déjà un CNPP. N'était sur le monde bango babi ke basa la réunion groupe salon basa la réunion on a ma papa des malades internet pour publier que Kokodio ko za malade te zaki bakwiti bakanga ya basina tout ça aux gens normal donc vraiment il va passer tellement comme on a maman Joël wali wala mbula boni oui mbula boni 19 ans bana na papa na yo tant moninga isako ndenge. Selon yo, selon que la makamno, ça, moi malade pour battre bébé dans les bâtiments autour. Battre les bâtiments autour donc à travers la yo, des bâtiments et bah journaliste me suspend comme moi, na sima ya nzela na. Bon conseil au personne na papa na artiste parce que tout monde bundisa ngai ko finga muyibi eso ndenge nini so yo ngala lembi ntoke ça ndenge nini. Bon, on a bango vraiment n'habité. Il fallait que même il fallait que même tout le monde a une présence dans le monde et écouter. Bon, il y a des même à mais quand même à reconnaître. Tant que mon abato basa na bango bato basa na bango bazo mona ke a te ba o collègue nanga moral les hommes. Voilà que hasard isolé. Bazolo bana musika bazolo panza basanga zo publier ba photo na musika na bazo komate eza vraiment passe. Voilà kokoshi de suki comme ça suka et Brigitte Anani et Obama tala koko balani na yo ba fan na yo et comme Chikapa yo lobi na boni. Joyeux Noël. Voilà, nani zuzu Bonne fête. Voilà. Bonne année. Donc, kitoko. Basunga yo basunga ngai ndenge ozolobana oza na CNPP hein naza na CNPP naye kozwa kisi mpe nazwi kisi alors to vote mutu na mutu akovote kote alingi. Kokodoko évolution en tout cas. Ciao, à la semaine prochaine. Hein, vraiment que na moni allez Bumba, ce kaka allez Bumba vraiment Michonoka. Hein, Empereur Claude. En tout cas merci. Hein, Nabi Eka Obama, Sandra Bumba vraiment Brigitte Anani, Bosunga artiste en danger que Kokodoko. Hein, les gamins de Chikapa, hein, oh, les gamins de Chikapa toujours courageux. Les plus célèbres, hein, les plus célèbres. Et wa benga Michonoka. Hein, Premier ministre Rami Amis Tomona. Et dit Mazik l'honorable. Yéy. Les gamins de Chikapa en tout cas. Ciao, à la semaine prochaine. CongoDialogue.com CongoDialogue.com Iva Lopesa nga Francine Ngembe CongoDialogue.com Iva Lopesa nga Francine Ngembe